Canal Congo TV is Voilà Canal Congo TV Mbote mingi na balandi ya émission lokumu na mama mwilu pamba te bandeko balandi ezesengo mingi na mokolo mwasuka ya fete na biso ba mama tozokutana na bandeko baike mpona ntina na kolobela moke mai bango bayeli awa na mboka nkamba na banza bululu eza 62e anniversaire ya mama mwilu kokabola nzoto mpe molimo mwaye kasi ezesengo mpona ekokisi 100 ans uto abeta ngonga andimaki mosala na tata Simon Kimbangu kiangani ekokisi 100 ans. Alors toke musika mingi te toyambi ndeko na biso mokolo mwa lelo papa Masumu de Brende tokende epai wapi ya zomi topesa ye mbote papa toye mpona kosolola mwa moke tokosombisela mosala oyo outi kosala pamba te tomoni osili kosala film ya Kimbangu. Film wana papa utuna banana kotuna parce que na kucho awa na mboka nkamba yo seleni bita voyage na yo awa na kati na mboka nkamba ya mama Mwilu mais ils allaient toujours continuité à la festivité to banaki le 6 avril pour le 11 avril na ekiko la kisana cadre centenaire film long métrage Simon Kimbangu na sala ki pour liboso na sala kamwa ndambo mais siko na corriger pe na silisaki histoire nyonso ya papa Simon. Donc na yaki wana lakisaki awana kamba maintenant to comme na stade ya ko préparer sortie officielle to zako c'est la gouvernement ebima la gouvernement ebimi maintenant ministre de la culture et art akosala soirée moko officielle na ba continuer so pour que au balubaka na ba discours na bango le RDC le pays de Kimbangu balubaka kaka pona bilobela sikonga na pesi bango occasion donc politicien nyonso sur koyoka kena lak bakolaka sa film Simon Kimbangu yaka kotala oyeba vie na ndenge banaki na mboka ndenge azalaki catéchiste na ngomelu tete ndenge azwaki message ya Nzambe po asukipena motu mwindu bapasi na ye ndenge bakangaki ye ndenge akendeki na Kisasa balingi silisa kaka na ye babwaka ye na mai na lutendele na kati ya film ya bimi et puis batie na masuwa ti na bakisangani ti na prison na Lubumbashi ti atikaki biso donc une histoire complète. Donc un homme kimbangiste nyonso ya occasion kotala mbo akoyeba maintenant oya yoka kaka Kimbangu Simon Kimbangu po ba yoka lango en l'air donc il salisa mingi alors tozobunda pona kopesa valeur na kombo ya papa Simon Kimbangu film wana eko lakisamaka kaka ndenge wana te donc il faut ça d'abord cérémonie officielle ma continuer sur bakozala et puis bon total programme ndenge ekolanda. Papa Masumu de Brende toyebeli mingi na théâtre wana yango tokosala donc tobenga ngo cinéma oyo tokosala na makambo matali Kimbangu kasi eloko nini yango emotivaki pour kosala film wana po nyosala ba film mosusu te pamba te ekopesa mbongo ebele o monsieur mais on dimino kako kesala mbongo film ya Kimbangu oyo kozula na eloko te ezalaki lokola un peu kanda moko nazalaki nango po nga naza catholique toyekoli na école catholique balakisi biso ka ba histoire ya ba Charlemagne soki ba nani wana mais histoire na biso moko ya mboka toza kolandela ngo te. Bon biso na Congo central toza koyoka kaka batwaki ntwadi après bato Kimbangu bon kaka ndenge wana mais ntango naye kotanga livre ya Elebe Maikonzo la passion de Simon Kimbangu nzokande boye message na ezalaki boye nzokande boye alors et révolta kinganga bi à partir de maintenant na koluka banzela nyonso pour que na contribuer na propagande ya papa Simon Kimbangu ezalaka kaka likambo ba kimbangiste te mais ezala likambo mokili mobimba ya wana na bundi na ba moyen na nga kubunda na sale film bana long métrage 1h30 minutes
tosali yango na lingala mais tosous-titre yango na français po bato bayebi lingala te bameka koyeba yango. Donc tosali yango vraiment mpona kolongola mpe complexe de infériorité tozalaka nango biso tomonaka biloko eutaka libanda makambo eutaka libanda nde eleki évangéliste banani bautaka libanda bamindele soki bato mwindo soki banani soki bauti esika mosusu yango nde nzoka nde toza na histoire na biso toza na bato na biso ya kina lokola Papa Simon Kimbangu oyo mutu nyonso meme ondimeli te mais yeba ne fiske histoire oyeba ke mutu moko extraordinaire azalaki pe aza na mboka na biso. Voilà. Soki oza mokolo catholique maye oyo osali filme ya Kimbangu wana ekokozotoka te na religion na yo te na religion catholique ekosala ngai eloko moko te parce que déjà omoni soki totali histoire na biso ya mboka na biso tolingaka te biso moko bakongole toyeba yango. Papa Simon Kimbangu na 1921 atanga vraiment te ayebi ne makambo ya mokili vraiment te monde soki Asie soki Océanie tout ça. Mais déjà en 1921 azoloba na mutu mwindo ke lobi mundele kozala mutu mwindo okoma mundele c'est-à-dire que biso pe tokoma ndenge mindele bazali to yeba ke toza bekelamu ya nzambe et puis na mikolo koya bambule koya tokozwa dipanda na 1921 wana oloba na mutu mwindo un village to makambo d'abord makambo dipanda wana est-ce qu'il y a yebi yango soki nini wana et puis ya yebi ne kaka ke aza esclave ya mundele mais il y a zoloba ngo déjà na 1921 alors ngasi ko on a comparé ndenge histoire ezokende pe surtout na mboka na biso bazolinga kolobela ngo te alors biso tozolobela makambo Martin Luther King ozoka président Tshisekedi ndenge alobi wana c'est parce que yepa boyi ke to bosa na histoire na biso ke to yeba kaka ya bato mosusu Martin Luther King ndeko na biso mutu mwindo na États-Unis tango amoni kaka ke esclavagiste ndenge ke bazoniokola bango na bamindele kuna ayebisi bango tovanda toyeba kaka biso nyonso toza ndenge moko atandele tokokoma mpe ndenge moko na bango ozoka wana na 1963 or Kimbangu asi alobaki yango na 1921 mais il faut que histoire aye bango c'est-à-dire que il faut battre même bango ba américain bo journée mobimba na États-Unis za chômé pe payer ndenge ekozala pe awa il fallait banda d'abord awa mais biso kidiba mais heureusement que nous avons récupéré makambo nyonso wana na ba 1955 54 ba Kwame Nkrumah ba africain mingi même Senghor et ce qu'on suit pas na biso ba Lumumba ba Kasavubu et même cardinal Malula pour wana na ko résoudre problème na ko na ko basoki ba catholique ba ko tomokana ngate parce que vérité est vérité. Ce qu'on découvrir la vérité, vous avez le devoir de comprendre. Malula, en 1955-56, na Lumumba bakasavu babani boloba quand même non, tout le monde bazonyo connaître il faut tous la libérer, ndenge Malula kutuye cardinal Malula lobi à partir kuta sikoyo makambo pesango atala ka liboso et puis bino botala ka Kongo na ye azosala kaka boye tout ça et s'il il faut sangwa baluka atala ka public bandimi azoloba na bandimi nzambe azala na bino pe bozo répondre et puis alobi ba arminium wana kwa ça fa eza nango malamu mais biso pe tozana ba mbunda na biso yango na mena omona na église catholique ba koma na ba mbunda na culte na biso ye nyonso wana muto bandango eza Papa Simon Kimbangu na 1921 donc il faut histoire to yeba yango soki to yebi yango te moite donc na catholique ngai bakosala ngai loko te bo nga nazoloba eza vérité alors vérité ngo pe na catholique lokola tozoka retard bazoko loba ngote nazo aider pe catholique to loba ka vérité po elingo loba te que soko lobi vérité sur Kimbangu ke o rater lola au contraire soko lobi bien nzambe siko ko sepe na fala vérité yango to lukaka donc tozo casser yango pour que motu nyonso ayeba Papa Simon Kimbangu soki azalaki nani. Papa Masumu de Brende Fumambanza yala kayala orenya mingi na kombo wana est-ce que pona yo Kimbangu azana bon ngai bat nyonso batuna ngai na linga kutu kopesa signification te pour ce que na linga kopesa nini réponse nango te eloko nyonso soko bandi ko comparer yango c'est que azana limite
Voilà. Et là, on est sur le comparer limite, Simon Kimbangu azali extraordinaire. C'est difficile d'expliquer. Mystère. Donc, non, ce qu'on va dire, comparer, comparer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, na lobaka na bakimbangiste nyonso soko zalaka no malili soko zalaka no soki ndenge nini ngana koleka yo 120 fois parce que ngana koma koleka na ba radio ba télévision nyonso tout pona kopanza sango papa Simon Kimbangu baye basoki azalaki nani eloko nini biso batwin esengeli to sala pour que tokende liboso. Pour déjà, tant que nous avons esprit aliénation mentale, nous avons avancé parce que tous ont confiance dans nous. Tout le monde a gagné. Nzambe kakazei, Nzambe kakazei ndenge nini. Nzambe asali la kabato yo baza ko linga ko sala eloko. Mais soko fani no kako yo kan Nzambe ko ya azui yo amemi yo ya na biro moko fandi boy. Non, mais soko bandi ko luka yimo ko oh moi na nga oyo aza tikana hôtel. Moi donc et ça un peu ndengwana tozo bunda nazo remercier mingi bakonza lingomba po banda mukolo liboso papa mabisi mfumu ntoto amemaka nga première fois awa pona yebisa officiellement na papa Simon Kimbangu kiangani kinaza na projet wana papa Simon Kimbangu kianga na sepelaki makasi et alobaki yango na kati ya temple awa banda mokolo wana na decidaki pour que na sala et mingi batuna comme église azo yo zui bambongo belé na église kimbangiste aussi bambongo belé soki na zela église kimbangiste film linge sala manam te linge pesa retard pour priorité na église soki mutu aye na nkamba kotala ndenge transformation ezali ko film na ngata lobi yango na papa Simon Kimbangu kenga na mais papa masumu mais sala ya mopo soki biso bakimbangiste osali film wana bakoloba adi bazosala makambo na bango mais yo lokolo oza no kimbangiste sala yango sikoyo na komona bapriorité awa ebele donc nga mpe naza na kati ya priorité mais naki priorité wana naza nsima nga mpe soki na bandi kozela napusanaka ekozonga combien de temps projet okoyoka kaka mutu moko boye ake kosala yango kuna bayibi mayele na nga bibon lokola mwasi na nga mpe ele catholique mais en tout cas ye mpe acomprena makambo ya papa Simon Kimbangu tosalaka sacrifice ozwi kama mbongo bombi mama serré ceinture paf allez tous équipe technique to louer bus to kena bamboka po to sala ngona bazamba tout petit à petit to sala ngo tito ko silisa donc nazo remercier mingi papa Simon Kimbangu kiangani po encourager kingai makas papa Zako kutu kolobate to zana projet mususu kutu papa Zako kutu ye akanga masiko na projet wana omoni que malgré essai ya pamba on sala ki wana histoire eswa kinga ngo kaka na tant ba condamné papa Simon Kimbangu na Mbanza Ngungu donc l'histoire ezaki nango na sikoto histoire maintenant siko esili alors totambolaki na kenengi na Congo Brazzaville na Brazza na papa Apo parce que lingomba epesa ngai chargé de mission papa Apo pour que ye asokipaka na ngai na makambo film. Donc makambo na sala keza officiel. Alors donc tout tambola na itoke ba Brazza na leki na ba radio ba télévision ko expliquer ma donc na comment peut ko expliquer makambo papa Simon Kimbangu. Na expliquer pe ndenge nini na zui idée ya ko sala film. Na toketi na ba Pointe Noire na Angola. Ba pesa ka visa difficilement mais papa Simon Kimbangu kenga na sala ordre de mission na ken ambassade na papa Apo ba pesa biso visa il y a 6 mois. Comment on a plusieurs entrées. Donc on a zalaki ce qui lundi au morning na Luanda donc la ticket ça $30 ce qu'on a ça $30 nanga na yena na kisasa na sel 2 jours na zone bat bazoka mais yo finalement aux awa bazo bateke or que plusieurs entrées donc na papa poto tamboli Angola ba film tina ke kokoma na dundo na lunda norte na zoko yoka bato suki babenga bango bato ba diamant bazalaka kuna toketi ma côté na Namibe donc mais Angola kaka donc c'est pour vous dire que
lokola film oyo esili programme na biso ezali que tokokende na Belgique, tokokende na France, tokokende na États-Unis na bacommunauté kimbangiste mpo tokobanda kosalaka que tosali d'abord échange ndenge kaka ozosala idée eutaki wapi badifficulté bozalaki nango et puis toprojete et puis tosalika mwa débat na nini wana e ndenge mpe ezalaki ntango totambolaki mbala liboso wana presque bachef nyonso bazoloba na biso ke pa masumu omoni lokola toza mardi boye première fois tomoni bajeune bazoya ebele parce que bayokaki ke film oyo ezali donc ekopesa mpe occasion pour que lingomba eya lisusu na cohésion makasi. Papa Masumu, objectif film wana eza lolenge kani? Non, objectif ezali sangwa Papa Simon Kimbangu epanzana partout. Voilà. Po epanzana partout. Bongo ndengo sali film Papa Simon Kimbangu epe na fête Mama Moulou. Ko sala pe film Mama Moulou te pa baté Mama Moulou pe aza parmi ba mona pasi na kati ya lingomba Kimbangisi. Nyoso ne ko salama tika nani pema oyo na meli na film oyo na silsa nani pema mo pema eza makasi mais ezokita ba idée eza ebele to kosala yango. Okosala yango bongo liloba pona peau noire moto nyonso ya loposo moyindo olobi na eni. Non mais peau noire Papa Simon Kimbangu alobaki na 1921 que biso nyonso toza bekela mo nzambe makila ndenge moko biso nyonso toza ndenge moko toza la complexité devant ba mindele to kosala pe misala o ba mindele baza kosala yango to kozwa pe dipanda donc tondima que maloba pe nyonso Papa Simon Kimbangu asalaki ezali pona bolamu wa biso nyonso tu batu mwendo totika kozala na complexe po bamboka na biso b'Afrique ba Congo oyo tozobonga kaka te po biso nyonso toza complexé devant ba mindele biso tokanisa ke bango baza ba exemple ba modèle zokande eza yango te tozala sur na biso moko solo tozala sur na biso moko tosukisi émission na biso mokolo mwalelo toyambaki Papa Masumu de Brende Fumambanza yala kayala tosuki wana te ezape émission asuka te to continuer kokoba kosala ba émission pona nini totombola pe personnalité ya Mama Moulou parce que azali moko ya mwasi oyo nyoko mingi kati na mboka Congo yo pona kowelela émancipation de la femme tango wana mwasi akoyi koloba liboso ya mindele te mais Mama Moulou atelema liboso ya mindele aloba se défenda alors bande ko balandi to komi na suka émission na biso merci na bayebaso balandi biso to lingi bino malamu